Merci na ba téléspectateurs nyonso balanda ke émission passage obligé. Lelo boulezo salama ya makasi. Toutaki na ba prophète, toleki na ba nduliste to komi na ba comédien, bato ba pesaka biso esengo, bato ba sekisaka biso. Tozana grand star ya mboka na biso Congo Brazzaville, boko découvrir yepo alobaka bien, asala musala ne kitoko ne lengi na lobi na obwa côté po sula bien. Limbisanga vraiment obwa côté po sula bien. Dans quelques minutes ya wa tozo artiste na biso, bo sala toujours connecté, bo sala toujours branché, bo changer chaîne parce que toyebi batamabe bazo maigrir. Na minute yo biso ka boulot focus na musala pour événement ezaka kama le 28 septembre. Yom toana bana na yo lingi bana baya ko sakana na King Park. Nyonso ezana ngo awa pona batu tout ba fan nyonso balinga ba artiste, comédien, ba musicien, ba journaliste. Yom tolobi no lelo pe fole ke mona ele ka ndenge nini bi ezaka 1000 francs na consommation, bokozala jamais déçu. Donnez ça qui bino tozana artiste ya bodo ya kitoko ya propre. Bonjour star. Bonjour maman na Son Altesse. Bonjour. Qui bien ngolo nzana. Vraiment to sepeli ko ya bonne émission na biso passage obligé. Ndenge toujours répondre émission et ça li biso kitoko na elenge. Nga na yebi yo, nga na yebi yo. Mais o ba olando pe misusu ba yebi yo. Zape na misusu ba yebi yo te. Et osala bien ko se présenter na ba fan tout na ba tout olanda biso kombo no ba botela yo et na kombo artistique na yo. Merci maman Son Altesse. Kolobate ke ba misusu ba yebinga te. OK. Et belé ba yebinga me baza ba ignora. Ah. Na orgueil ndeli we tondi na nzoto ba oloba bongo. Ah, obandi déjà ko te na lobi kaba. OK, toke na bongo. Ba s'abonner na Makia TV, s'abonner na Makia TV, se présenter papa bato ba yebi baza ba ignora, ba rappeler kombo. Bon. Batu nyonso nde ba yebinga. Ba yebinga na komanda ku o mama na nga banoka tilanga fufu ezali Eli. Eli, OK. Voilà. Car même bato na pe ba yebinga na ba ignorant na kati. Na ba orgueil na kati. Ba yebinga ce qu'on a kombo ya papa MK batola automatique moi na kapurta musiki l'homme qui a mangé 25 de bokapibiso sala mutaranda 15 mbolo ko na zama kanga 12 misa ba kufana pema. Mburu makedi ka marque shop pisho na ngata ko fadani. Date de French mvumbi. Wa kombo no. Wana siko kombo na. Ba maintenir pe na ni. Donc oyo kangi na ndenge na okangi. OK, to kanga papa MK. Voilà. Papa MK, artiste, comédien, musicien. Nyoso. Pour to landaki ba information ba bioza musicien, chrétien. Mais beaucoup de rancune na monde la comédie. Est-ce que ça sens yo musala nzambe? Pour yembela nzambe, o musala nzambe? Ba tundi bazana rancune nga. Non, ça c'est sa question nga. T'es pas qui m'a dit. Non, et que bongo. Ah, merci. Oza musala nzambe oyembaka, mais na monde la comédie beaucoup de rancune. Est-ce que c'est normal? Na seki pona na kandati. Na yebike na monda comédie na rancune na mutu te. Mais batunde bana rancune nga par rapport à buzobo basalanga. Yo mo po yebi. Na yebi yango. Ah. OK. Et na bato basalanga mabe bangonde bakoma ba rancune contre nga. Mais nga za sko na rancune na bango te. Pe na kanda na bango te. So kutemi na bango solola na bango. Kitoko ndima kutu te. OK. Ba opena ba chuba pena mbeli pa mais to kutani président. Leader, un tel. Charge. Bon, ngai et si on a bimeli depuis qu'il s'est na makola papa descend, ngambe descend. Moi na zikura. J'espère que vous êtes président. Oui, bien sûr. Ouais, moi na zikura ngambe descend, ndesi ko ngana bimeli. Ce qu'on a Brazzaville na fouli. Na Brazzaville. Na fouli. Mota fouli na Brazzaville nzambe. Nzamba sala théâtre. Te tamba sala théâtre ma fulaka. OK, bien sûr. Nani ayambaki yo na falo le babongo. Merci. OK, nani ayambaki yo na moto ayambanga na na Brazzaville respect na esika zali. Eza président nga libako. Président libako. Ayambanga na buya oya. Imam Ibaku pena yewana. Ah ça? Il va pena landa pe boyambanga ya. Oh oui, bien sûr. Otune ko to lati ndenga bokoko bifuto zonga na bokoko. On a pena papa. Malgré moi peso ke yele pe akata na kana bana mais papa tikala ga papa. Papa tikala ga papa. Donc yé pena nda sala nga pena bolamu. Koti sanga na banzela mususu na kota te. Akutana sanga pena bateau na yebaki te ke na ko kutana bango. Mais to kutana bango pe to sura na biso bien. OK. Na Brazzaville tourna de combien de films? Bando ye, tourner combien de films? Na Brazzaville na tourner ndi banda kutive belé. Ndakutive na mona ba artiste comédie ba lo belango trop ndakutive ezali. Donc ndakutive ezali neti neni?
donc nde naza boye yo oza président ya groupe na yo toye totourne film ane swinga na ndako na bano eleki na télévision ni na youtube ni na donc ka yo na bano na ndako tala totournaki omoni tobetaki ndako tv donc wana nde oleka ebele wana nde eleka ebele mais oyo eleka na télé siko oyo eleka na télé ebele te oyo eleka na télé ebele te film nini osala oyo ecartona yo moko se senta mpena oui otravaille mpe pesi yo makambo wana kisasa awa te awa te na Brazzaville eloko eza te na Brazzaville eloko eza te eloko ezandeli motema mabe ya makasi eloko eza te na Brazzaville mpo motema mabe ya makasi na kini nga na joué Kimvwangu Kimvwangu na jouaka chef ya village ebeta Kimvwangu ebeta naye kobeta mapasa mpe beta donc na joue na kini awa ndete awa te pardon ko bandila bongo te pardon awa te ko te awa ndako TV na ondima siko na Brazzaville artiste monene eza nani artiste oyo tokoloba deti na kini toza na baartiste lokola baprésident JP Masamba toza na baprésident lokola baprésident sai baladi sobe siko na Congo Brazza artiste monene oyo aza miroir ya bacomédien aza miroir ya bacomédien oyo soki mpena mo sport kua boyebi déjà ke mo moko aza déjà mpo na yo yanga yayo tika nini kaka parce que ndeli yolinga côté bato mosusu menga mona mi côté te yo moko miti eza yo na miti na ngai après bato mosusu pe na côté numéro 1 ba comédien Brazzaville ngai na pa na nga OK non to respecter mon gars faut pas respecter ils sont obligés exactement obligés ndenge moko na passage obligé babi s'abonner massivement na Makia TV et siko koyeba artiste babi artiste MK marié bon célibataire marié c'est trop dit naza papa bana misa tu papa bana misa na oteka ko prédoter madame nanga tout ça on a procédure OK vous êtes responsable quoi oh félicitations mais biloko zo circuler balobi ba leader ya ba artiste comédien bazana banda côté ba leader bazana banda côté ba vanda caché balala na bala ba vanda caché bato presque ba leader ba sali ba groupe bana banda côté so la ni be mission na biso ba artiste ba toleka ba lobela ngotro ke ba leader so mona mutu leader bazana nda côté aza stable te aza boye ba popo ndengwana yo en tant qu'artiste en tant que responsable et ko salonde déjà on le dit ba leader donc faut le ba bien ba leader bazana banda côté donc ba leader bazana banda côté chance ngana leader te non na lobi te ke yo te na milongoli nanu te OK oza leader te mais na lobi te omiti na place wana ba mais bele ngana yebi bana bandako ba kosi ebele ngana yebi bana bandako bao bazana ndako tele kuzanga bango eza manque organisation wana makambo na bango ya vie na bango parce que soit dans ndako te yemo ka bi pourquoi non faut pas ça peut conseil et ça la va bien maman ba conseil ko to pesa en coulisses ba yoka te bonde ana télé ba yoka peut-être na télé ba yoka dans en coulisses do yobo yebi no ke bazama ba ndako te o pesa ba ba conseil mais ba boya to tika ba ranking bon to tozo balobi tozana artiste papa MK papa MK mère tozonga pardon tozonga na okipesinga epesinga vertige tozonga obeta keto ngana nga papa komedi na beta na ngato na ya bangala te ba Congo normal ngana normal ngai naza pena muta bandu so eki na kini ba parler na babunda nde biso nana pesa inspiration tonalité muta pesa inspiration tonalité la papa na ngai énergie qui tambala mokwa hata isika zali mbote ne depuis kisasa yem ta pesa ngai vraiment inspiration mais pourquoi ça les groupes était Brazzaville ba tout bana ba groupe bon Brazzaville ba tout bana groupe parce que mututu alinga za président mbangu pema na ndimi no ba diriger na bango nga linga ngo donc bagangila nga sala besa bo pona nga sava soki ngonge koki non mais ça quand même na idée wana bona na idée wana na ka mutu na idée wana na ndo sela batuti wa OK na idée wana mais na linga soko na ngona ndinga rebellion te bien na idée wana mais na ngina kinona ndinga moko ya normal nesi ndena mitu na kago no travail na l'idée na ngamo boye na sa wana no travail idée no moko boye te na l'idée na ngana no travail na moko boye impact l'idée impact comédie préciser na kino na bongo na kene bopo na bomba eta market funa bomba parce que na lingaki makasi bien sûr OK donc na to travail na l'idée na nga impact kuna za chef to membre pas kuna na nga chef na chef na membre chef à répétition menteur à scène bon na menteur à scène c'est que yoza base base
Ça mutuno wana théorie pratique eza makasi. Ezali. Bembeto kaka oyo ya. Na vie association. Parce que na bien association mususu ekundaka bibembe. Ah bon? Na yebi bon. Donc ekundaka bibembe. Mutu aza boye basunga te ka mutakufa. Wana eza na Congo awa. Eza na ko mama. Ibongo ezawa. C'est ba to sangisi tout. Te solo bina longo la bibembe association na yebika na minute ya ka moko. O ngana yebi. Quelle association? Et ça fait bien bandeko ba yebi yango te bazwa ta moi. Pona nga association ngana yebi zaka ya passage obligé. Passage obligé dans l'association et la belle. Il y a une association, il y a la belle en fait, la belle, voilà, la belle. Oh, quand on a bien la belle, mais association dit. Il faut s'abonner à la marque TV MK, tu n'as pas de problème. MK Star. Est-ce qu'il y a un Congo Brazzaville? Il y a un bon art. Bien sûr. Na banzonding, na banzonding, na oli bon art na ba publicité. La publicité, OK. AGC, na ça la publicité AGC, Assurance Générale à Congo. So on peut les Canadiens actifs au monde nango. Na saka ba publicité ba supermarché. Na lia rambo nango. Mutuni oyo santaka na Congo a cause la adversaire na yo na monde ya cinéma. Ou bien théâtre no chukuluba. Oyo mo bino. On senti pena netinga koloba bono na passage obligé adversaire na biso koloba papi mboma. Tu es imposé. Adversaire na biso koloba sango mokonzi. Bosolo na politique. Ozoko pa yo pe MK lobi non na monde art pe na Brazza pour le moment ça na Brazzaville. Au côté attaquer artiste à Brazzaville. Yo pe lobi non moto pe na monde aza adversaire na Intel. Wa ndenga wala mtu ndenga mabe. Na ndenga nyonso. Na ndenga nyonso. Na ndenga nyonso. Na ndenga tout. Tu na ndenga mabe e bimaka, na ndenga wala mpe bimaka. Adversaire nanga. Tenana adversaire te batutu ba bon. Tu vas bon, hein? Ok. Nandi mamutu nyonso. Non, no santaka bien na scène. So za na scène intel lo santaka bien. Papa na ngai libako. Libako, hein? L'Autocosta. Ok. L'Autocosta. L'Autocosta. Santaka bien na scène. Donc, on entend pas na scène à l'aise. Ok. Parce que ça va te ko travailler mais on se sentir te quoi. Te na pas na bateau de rappel na jouer na bona sentir. So benga de tournage na bi que intel aza. Donc na à l'aise. À l'aise. Ok. So na yebo na bi que nana na kuna lotoko. Na à l'aise. So na talita mbambi aza wana. Na à l'aise. Ezemo. Na tabi mbambi aza. Na à l'aise. Exact là, bo sala clan. Te to sala clan ti. Po et comment na ba clan, mon appelle clan na bino ezaka fo. Beaucoup à 5, 10, bon, on a clan à bino. C'est pour cela qu'on se sentit na clan à vous. Et après on a bon côté. Exact. C'est ça qu'on va travailler. Ah, travailler. Ça veut dire bon, on va travailler professionnellement. Pas travailler bien. Bien. Non, pas bien. Combien de groupes au Tamboli na Brazza par ya président du Bakou? Ah, au Tamboli au sommet pena fiche d'adhésion ça dira officiellement. C'est ça pas ya koleka leka. Au pena ba yebike ata MK Longwa. Mais na liste ba dere yepé aza. Na les gars dans la Villa Plus. Au sommet fiche. Na Villa Plus. Na aka na groupe ya Aigle Royal. El Brazza. Na Somba fiche. Na rôle ba deux groupes. Deux groupes. Les restes au sommet fiche. Et les restes ne sont pas parce que ba no invité ka. Ah, vous avez qu'à le invité quoi. Invité ka. OK. Papa MK to yemi artiste et comédien na plateau na biso ça veut dire photo seka. Soto yami maçon fa yana ba pelle na awa lo to yami artiste et comédien ba fano ba linga ke mission passage obligé peut-être au tiklo moi 2 minutes au sala mo loko moko boye sala biso waou na banda ku bisika ba fani bazali. Donc on doit be poster ka funga sa yelo. Mais oui, faut c'est loko. Net lo ni. Nyonso kaka. Boto lo ngabilamba. Banda yu bana lo. Au moins que c'est bien. Artiste, ça là pour nous c'est ça va faire passage obligé. Bon, na habite sur dans ça ni mais bon, le ouais musala to me gaga. OK. Bon, on habite à la solo quoi. Habite nous moi solo. Obi côté na biso, na beta na tonalité. Tonalité faut y ba kiyote. Ah ba to ba roye boté. Mais ba to ba yebinga. Non, eza na ba to ba yeba ko mingi peut-être chose c'est déguisé. Donc ah pe ba moni yo. Faut pas sentir beaucoup qu'on a aussi. C'est ça, ouais. Oui dit Narina beta lisolo moko uyu igusara mutu nyasu maramu. Oyibi za na difference ya bani ya batambongo na bana babula. Mwana mutambongo soka zunga kuta na kati ya shamba papa na yeye. Oyuka soka komi na porte ubeta. Papa na kati kuzonga sa qui est là oyuka papa c'est moi junior. Junior rentre je travaille.
mais mwana ya Mumbola hey wana tukubeta baro musika na quartier sikoy balandi kuna bitumbara baninga mbao wana zukima mbao ngo acha kupaka tana akuleka salon adeki cuisine na chamba papa wo au kote beba akukuta papa na mama pleine action wana sikoy papa na mama batalani bautara bakosa mwana ni yuga papa senior il y avait quoi comme je tape maman yuga mwana mubora kimba yungwa tu tape maman wapi ojo yuga bile comme la bana bola batimba félicitations artiste on sait que singa vraiment on s'abonner à Makia TV et si quand on va découvrir ba artiste la mingi asemo liswa mboka mingi esprit Davina la star yo zakani nyango ba vidéo no panzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV maman na ngai mes frères sœurs kabondo taunja tibiwa la ebisibino makambo za obeba na Congo Brazzaville ils ne sont pas au courant ils sont au courant de rien siko nga kusha jeter na chabino ko la ebisibino bo s'abonner na chaîne zaka moko chaîne kangi Kinshasa chaîne kangi Congo Brazzaville kabondo taunja tibiwa yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini yo moto otala ngo ngo s'abonner ngo commenter ngo ba so chaîne ngo komo nini bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV kabondo taunja tibiwa Makia TV ogoja makambo minene ngo baba histoire ya ba artiste comédien na biso ngo baba derby ya ba artiste na biso kota na Makia TV ogoza jamais déçu en français aussi vous serez jamais déçu avec son altesse Maman Lobeso kabondo taunja tibiwa babi aw ozala jamais déçu dala kin Brazzaville aw okina miki chaîne yaka moko Makia TV vous s'abonner vous partager ba commentaire ba j'aime na bino wana yango ndesa na biso toza yo muto na problème mozo lekila yo mo ebika makambo ndeza par rapport makambo o boina moi li solo mo bo lubara OK no beta ngo batba mona ba peso ba conseil OK no musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo batu basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wele ani babuka ngalokolo nini yo mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaize moliswa mboka yo pe yaka na osila keno musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo batu basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wele ani babuka ngalokolo nini yo mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaize moliswa mboka yo pe yaka na osila